balobi libala bato bakotaka te o libala bato bakotaka te o bazongani o baboyanaki te o kutu ndenge eza wana kutu bandeko na nga baverité nyonso toyoka nka awa basignale biso ke video na mwasi na ye baboyana na bango te o bazongani o bayebisi bino makambo ebele. Alors lelo sur Irsile Beauté la TV toyoka ka vérité tozaka awa tozosola ka vérité toyeba est-ce que video na Justine Mata bazongani to te. Bande onanga lelo eza anniversaire ya Justine Mata lobaki aza mwana 2005. Donc, ce cas moi en 2005, lelo eza anniversaire na yo mo calculer ka moi en 2005 âge 18 ans. Wana eza âge ya Justine Mata. Alors to kosi âge te po ye mo ko lobaki ke aza mwana ya 2005. Aplibiaki yango pe na page na ya TikTok pour na lobaki aza mwana ya 2005. Alors Justine Mata lobi aza na eka muta munene pamba age eza na ngono no mukie aza na ende mutu ya munene yango bomona ye aza kaka vimbo mais age na ye eza nanu mukie alobi aza mwana ya 2005. Moyenga pe na sala tembe so tinga pe mwana ya kosa bino pe age na ye eza te po ye moko alobaki bongo. Alors wana e dépendre na ye moko soki akosi age ye kaka soki pa kosi te ye kaka mais toyebi ke congolais alingaka na ye koloba age na ye te. Congolais aza vraiment na difficulté côté oloba age na ye donc à part Irsile Beauté la TV nde alobaka age na ye donc Congolais azaka vraiment na difficulté ya kondima age na ye. Bande onanga mbote, salut, bonsoir, bonjour, bande onyoso o balanda Irsile Beauté la TV. En tout cas bambote na bino isika bozali nzambe asala bino bolamu. Balobi lelo vendredi ya suka ya 2023. Donc lelo eza vraiment vendredi ya suka ya 2023. Donc tozo clôturer déjà année na biso dimanche tozo clôturer année il y a 2023. Alors tika nzamba bomba biso akomisa biso lisusu na 2024 et kozala vraiment pona lokumu na donc lokumu kembo et kozonga epa ya Yawe tata. Na yeli bino video na mwasi na ye lelo eza mukolo anniversaire à Justine Mata batebele bazelaki bamona ba video ya video ndenga souhaité ye batebele bazelaki bamona ba video. Alors si bitima peka boito moni na page ya Justine Mata atie video na ye atie nzembo yake ye na ye bakoboya na te donc bato bazelaka ya bwana na mobile na ye et aussi mbate bablo muka ya bongo banzembo moboyebika banzembo wana mikolo na TikTok et Renier ce qui mutabwake lo jeton oyo répondre kana nzembo to mona ngo ming babizaleli wana to mona ba réponse abate koma bongo. Alors Justine Mata azwaki ka video na ye a publié ke anniversaire na ye et puis likolo nango azwi video na ye atie kaka nzembo mwana tila bino nzembo wana ezate pona copyright atie kaka nzembo wana. Ale bandeko ebele baye ko commenter kaka na nzembo wana bandeko ebele baye ko commenter o kutu bazongani o kutu bayebisi bino bandeko nanga ba commentaire ebele boko ko ndima te. Alors bato ba contacter Irsile Beauté la TV aya koloba vérité te de loin na Justine Mata bazongani. Après mon pepe oyo to mona video loin na mbasu to mona ki Justine a voyage ki internet ezika ki nango batu musuba yaki bafinga ki Justine mwasi mabe asundoli mobile na tango apasi ndumba bato baloba ki esengele baloba en tout cas wana penza to mona ki biso nyonso ezaki na batu musuba kotela ki Justine ezaki penda batu musuba kotela ki video loin. Personnellement nga nazaki vraiment na mawa ya video loin kotala ki azaki na maladie kotala kazaki na pasi omoni mwasa tika ona tango apasi ngweza tate kozo galere na o ebike lobi okozwa mais mwasa tika ona tamo koza na maladie o ezo pesa pasi esala ki biso nyonso pasi to yaki na ba analyse na biso concernant likambo yango.
Justine a fingamaki, Justine a kotaki miniature, Justine a mataki voix même yé mokoti na live via TikTok. Aloba na sir na tseki on peka awana Irsil Botebla TV. Ayaki vraiment koloba, aloba ki penza. Aloba ki penza, donc aloba ki penza o esengela ki aloba toyoka ki biso nyonso, aloba ki boti ko salir kombo na ye aza muta munene o aye biso ki video na ye na video bazonga ni e dépendre kana bango bazonga na te e dépendre na bango. Alors lelo mukolo anniversaire a Justine Mata sibitima Justine Mata a bandi ko publier ba video pona utia banzembo ke ye na video banzembo ka izalaka ke ngana ye toko boya na te sika to banda bino bozala te. Batu ba commenter balobi Justine Mata na video le bazongani batu musu ba fingi Justine poko zongeli video loin batu musu ba fingi Justine baneka bozonga na boye batu ebele pe ba fingi video loin moi sa bwa kisho na tangwa pasi et puis na tangwa ya bisengo oye ozwa ye moi sa bwa kisho na tangwa maladi metanga munyo bongi oye ozongeli. En tout cas, mabala batu nga lo bango toujours. Et si ka batu ba signaka ba ve ya libala na bango, tozalate. Nga lo bango toujours ba kota kalikamba baya ya mwasi na mobali te. Pi ba kota kalikamba bato balongola na no bilamba te. Yaya, bato babala na ki balala le mbetu moko. Babando la de chambre moko pendant beaucoup des années. Bazala bato te boko kota likambu na bango. Ba kota ka séparation ya bato bavanda ki ndaku moko te. Bolingo ezana mambebele bako si ko bimisa ba terme lelo to boyani ngana to boyani meto bosa na te video na monsne bazwaka temps ya ovanda ndaku moko. Alors bazwaka vraiment temps ya kovanda ensemble. Justine ayebi ba point faible video le pe ayebi ba point faible ya Justine Mata. Donc lelo so babi ke bazonga na bango. Po bayebani très bien. Tant que mon qu'on a koufité, baza toujours en vie, bango mi balé. Donc, so balobi ke lelo pien ou bazonga na pien ou bazonga na bango. Po baza de mwasi na mobali. Bayebani bien déjà. Bayebani bien. Justine aza relation si ke pas vide loin te. Vide loin pe aza relation si ke pas Justine te. Donc, vide loin ebi Justine Mata très bien. Justine Mata a yebi vu de loin très bien. Ba yebani vraiment bien. On yebi sabino. Nga petante na zabwe eko etone nga te. E bank sanga pete. E sa na nga pe mabete. So lelo vu de loin na mona Justine Mata bazongani. E sa na ka bango. E sa la bango. E si ka vu de loin telemisa Justine Mata nanzila tozala te. Pasika na makambo ucho leka pasika na ndeba sambo na ba réseaux sociaux mais nzambe pe na bolingo na ba video bolumbu bima na ngote po lelo na monde a réseaux sociaux komaka question moi sta bal ba beba ni ba komi ko bimisa na ba buzo ba ti o mona video bolumbu bimi na réseaux sociaux et tambola bongo na réseaux sociaux et tambola bongo. Alors Justine Mata na video le muta signé mukanda divorce azate. Balakisi biso te ka o mukanda yango ya divorce o biso to signé balakisi biso yango te. Donc o eza sûr o ezo ko assurer bango bakoyi ko vanda na bango bakoyi ko zonga na bango pe bazonga ni ndako moko ba vena na bango. D'ailleurs vu de loin na Justine Mata no ba bota te mais vu de la bimisi la Justine Mata mbongo ebela balae. Donc soko le bazongela pe ba bota ba vana na bango e dépendre kana bango mamba mabala batunga akota kalisuti. Tokota peno koti libala bato lobi. Après quelque temps sutuka peno lobi bangwana bazongani. Ndeko nanga conseil on a pesi yo lelo conseil on nga na pesi yo lelo mabala bato kokota kate. Po bolingo eza compliqué. O mona pena mutu baswani pena na kangi biloko na nga na kei mutu pa kenda ne pepa bango. Mais après quelque temps yo kaka o ba mona e bango kuna kwa bazongani. Nani atika na soni biso ba otokotaki. Talelo Justine Mata na video le babi bazongani ce que ze solo nde to yo kake bazongani. Siko bana ba otika na soni biso ba toto ya kokota kota. Oh ya kokota kota. Oh videla na mwasne baboyani. To fingi Justine atolobi lobi tala lelo yo. Piao. Videla lobi ok. Bo finga mwasne nga bozi la bomona. Soki eza solo. Ke bazongani. Nde to yoka.
nde toyoka. Justine Mata bima na ba raison na ye. Abima na ndako video lo pesa ba raison na ye. Aloba pesa bon ba raison na ye o ya bimele na ndako video lo. Abima loba amatati na ba live na TikTok aloba. Bandeko na ye babima baloba me makambo nyonso eleka totikala komona ya de loin te. Vidéo atikalaka kobima te pour kaloba o bomoni ye nasalaki boye ezongaki boye ekendaki boye ezongaki boye alobaki te. Alobaki te. Agardait toujours silence na ye ayebaki nini osala. Alors nga lelo so bobengi nga boyebisi nga irsile bazongani esalanga pasi te. Esalanga pasi te. Bible ezala contre divorce boyebi. Amema mwasi ne na commune o ba comédie belé ba komé kolobela vie de le pourquoi o meme Justine na commune pourquoi o meme Justine ti na civil o meme Justine ti coutumier religieux et après na batte belé balobé que vie de loin a balé Justine na profit et après na batte belé balobé que Justine a balé vie de loin na profit. Donc, bandeko nanga, o est important. Ce qui lelo vidéo a décidé que zonge la mwasi na ye. Toku misaka nzambe, bazongwana. Tope sa bango chance bazongani. Ce qui ba obota bana, baboti bana. Eta bolingo na bango. Eya bolingo na bango. Eya na batukutu baloba ba mona Justine na Dubai. Tanga kenda Dubai akenda na mobali Justine na Dubai akenda na mobali mobali mutabanda ko futele chambre moi ça veut na Dubai asali kindumba nyonso wana batu baloba comme la vidéo na matoyi po ba live nyonso e banda ko salima concernant comportement Justine Mata. Moi je pense pas que vidéo là tikala ko yo kata mon côté. Dans vidéo là yoka ki tous les live o esalemaki vidéo là yoka ki yango pe ayoka ki wana matoyi na ye to koma omona lelo ata live esalami omona bato bakata ba parti ba ozwaka mo ba parti moko eza intéressant ba okata ngo le batie na Facebook batambusi yango partout wana e inviter sa réseaux sociaux ndenge zo tambolela na moya lelo. Alors to mona kiango batu bakataki ba parti surtout parti à Justine Mata o alobaki ke botika kolobela kombo na nga naza mutu boyebi vérité te naza muta munene babiloko wana nyonso etambolaki makasi na réseaux sociaux. Alors pour vous dire que nyonso o eleka ekomela nango vidéo na matoyi na malgré azaki malade mais azangaki méga te quand même azangaki pe wifi te quand même. Vidéo la zara wifi to mega zanga ki yango te. Donc ayoka ki nyonso o boloba ki ayoka ki. Mais comme aza sage abima ete pour répondre biso. Alors bazonga na Justine Mata to bazonga na te et dépendre na bango. Bato bon réclamer a komeli ete ayembeli ete vidéo la ayembela Justine Mata bo ete na public bande onanga. Bien sûr, tout le monde a toujours ba vidéo circulé comme mon anniversaire na ye. Moi si nous surtout mobile nous ça la bon mon anniversaire à moi si ne bon mon ba vidéo circulé ayembeli moi si na ye tout le monde a ngo vidéo la ayembela toujours Justine Mata mon anniversaire na ye. Mais si qu'on a minute ba uti na rando. Na minute babaloba ki to boyani do ata o bazongani na kuku aoyembele na otepa bimisa yango po ayebi ke soka yembele ya bimisa yango epesa makambo ayebi mwasi na mobali so baboyana ki bazongani mwasi mutazaka pressé au publier mobala za pressé au publier te mobala publier ka penza te mais mwasi nda publier ka mingi. Yongo moni Justine Mata na page na ya TikTok atie video wana atie nzembo kayena ye bako kabwana te kayena yango bomoni atie nzembo wana. Alors wana ezaye to pesa ka conseil na papa na biso video la bo pesa ka conseil na couple o sokeza ke bazongani bo yaka ko pesa bango conseil ke mbala sima boye bako gérer ba problème na bino
Lelo comme tous les problèmes comme à na réseaux sociaux. Mundela sali TikTok pour na ba jeter mais TikTok est comme place batu ba yo régler ba problème na bango. Place batu ba yo sala ba live o koto sali live ya fingine muninga tia silisi. O koto pa kia fingine muninga musuku te komi matalana. Koto na live o finga muninga kote kuna pe da live o finga muninga. Batala nanya otale mamingi. Eza pasipe mawa. Ta la génération à l'élo. TikTok est comme place moko batu ba comme yo finga et comme batu futi mutumbongo po ba ya ko fingele batu na TikTok. Mukolo mundelo kanga TikTok oyo batu ebele ba ozwa repo batu ebele ba fongole ba compte pona ofinga batu ba ko vanda pena ba vandi conscience sali. TikTok ikaya ngwana ko finga to moni Justine Mata o aplibie video na ende bazonga na video le batu bake ba fingi aplibie age na eto fingi siko pona bino ana age ninyo. Justine Mata kokisi 18 ans donc ti video la balaki wana zaki na minière ti video la balaki Justine Mata azaki minière donc Justine Mata kokisi 18 ans kaka lelo nde Justine Mata akokisi 18 ans donc azaki neka na 17 ans age wana ngate na pesi bino age wana yemo comme tapesi boya lobate ko ici lokosi eza age o ngai te mutu na ye ko inventer yango eza age o Justine Mata yemo ko akomi na TikTok na ye ke aza mwana mukie azaka mwana ya 2005. Donc munena nanya sobomona kae eza nango ya pamba. Alors merci beaucoup na bato bolandara biso Justine Mata na mobile na yesu ki bazongani eza na problème ite eza love na bango mo bayebi nde ba memela love na bango esika bandima ki wi na komi nanga na yo tozaki te esika au vu de la kende ko leta alliance lobaki makambu nanga na yo tozaki te donc bébé bongela bango etala bango bonge bébé la bango etala kaka bango mais ceux qui bazongani baya na réseaux sociaux baya koloba biso vérité ke bazongani esa malamu mingi na place batika biso na suspense bongo po na Justine Mata amataka de na live alors soki bazongani afongola peka live ye moko aya koyebisa biso ke bazongani na place bando sala ka ba video to monaka etika biso na qu'est-ce que c'est eza vraiment malamu mingi te. Merci bandeko bo soutenara biso, merci bandeko bolandara biso, merci vraiment na bandeko nyonso oyo bo soutenaka misala ya Ursule Botello TV et Kende Liboso. Alors bandeko nanga lelo ezalaki journée oyo Ursule Botello TV na équipe na mobimba bakanisa ki ba orphelin na orphelinat. Alors toza na moi message moko ya bana ya ba orphelinat ba lobi pona batu nyonso oyo bazana posa ya kosunga bango. Alors tozo tiela bino video wana boyoka mwana wana ndenge abana wana ndenge ba lobi bato bazana posa ya kosunga bango pona congélateur bato bazana posa ya kosunga bango pona achat ya parcelle bato bazana posa ya kosunga bango pona bakiti en tout cas bo hésiter te ya ko contacter Ursule Botello TV et ozala malamu mingi balobi tosunga bana oyo bazana bosenga ya lisungi et ozala vraiment malamu mingi ndeko nanga lona na yo na orphelin lona na ona ba orphelina lona na ona ba orphelin nzambe akokanisa yo tika kolona na ba bar tika kolona soki wapi me lona na yo na orphelina nzamba lola akokanisa bino en tout cas toyo kananu bana oyo bosenga nini oyo bazana ngo et ozala malamu mingi wana tokutanya la prochaine occasion soki Yesu a zongite tango koti na chaîne na biso o s'abonner au commenter au liker au partager nzamba lola akopambola yo donc na système moko ya bien abonnez-vous commentez likez partagez nos vidéos et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour aux amis direct ya caméra ya Ursule Botello TV okoko babosenga na bino eza nini mpona orphelinat nini oza na posa po bandeko baza kolanda obongo basalisa bino naita voir donc basomba lupango mpo lupango bozolule mpe congélateur mpona biloko ndeti eza ya glace ebebaka te bongo merci beaucoup yaya.